Miriam Mokonzi atindi video na les news des stars. Pe les news des stars a commis Miriam Mokonzi azali koya. Azali koya kosala nini. Pamba te sa aya. Eloko toyebi kaka nde ba 10 euro azalaki kokabola na Congo. En tout cas mikolo yo ezali confiné. Pote ba papa ba mama bandeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko, en tout cas, Miriam Mokonzi, soki bomoni abimisi elilingi nanga, elilingi oyo ya ye aza kobina, boye bake aza nesengo te. Pobino, bozomona aza kobina, aza koseka. Bokanisi aza nesengo. Me aza kobina yamawa. Bobosana te Miriam Mokonzi azali ndeko nanga Mokongo. Biso tobinaka ndenge moko zengaluketu na tangu ya fete, zengaluketu na tangu ya mawa to na matanga. Yango wana soki Miriam Mokonzi aza ko zengaluketu, en tout cas boyebake azali kolela. Azali kolela mbongo ebele abebisi na 2019. Tokoti 2020 amatisaki mbongo. Na ba mbongo apesaki na ba fete. Ayeko bakisa na janvier na ba date critique. Mbala moko ezalaki ba mbongo ya suka. Me alanda bemission ya batu na ye. Kombo ya Miriam Mokonzi ekomi na difficulté. Soki nde moko atangi yango par hasard, bango tu balobi, neti babosanaki, ya Miriam Mokonzi. Même kutu po babakisa yaya bestar ekomi kilo, parce que ba 10 euro bazozwa susu te ba bataillon na ye kuna. Surtout lokola bango tu bafungoli ba site, bango tu baza kosala makasi pona ba vi na bango. Bango tu bazali koluka moye bazwa ata parti moko ya mukie oyo Karine azako sala na Congo pote molimo na bango ebika na kati ya YouTube. Alors Miriam Mokonzi akobima pona aya kosala nini? Aloba abando sala soki ba produit, soki ba suki. Atikala kobima na ba produit na ba suki te. Aloba biloko ebele atikala kosala te. Sikoyo baya ko annonce biso na les news des stars ke mikolo yo Miriam Mokonzi aza koya. Akoya na nini? Po ye na leki na ye maréchal oyo azanga fonction bakokaka kosala eloko moko te. Alors sikoyo yago koka kosala nini? Soki aza na mwa kado bapesa ye, ezali po munganga asalaki erreur. Ezali teke ye atokaki to asalaki eloko, to atambusaki mutu, to basungaki ye na batu oya ye grâce ya musala salaka. Ye akokaka eloko te. Ye aza lokola Karine Mokonzi te. Parce que Karine Mokonzi ata basungaka ye, me ezali lifuti ya musala asalaka. Pamba te Karine Mokonzi azala jamais na chômage. Asalaka toujours pe asepelisaka batu, pe atindaka batu ba raisonner. Alors aza mwana mwasi moko abetaka bata ebele pona kosala. Donc Karine Mokonzi ye asalaka tout le temps. Potang mususu Miriam akoloba bongo bozoloba ngana salaka eloko te. Mutu na bino wana bafutelake ndaku, basufutelaka mai, basombelaka bilamba. Bafutelaka yango ya
ofele te parce que bango moko bapesaka témoignage batu nyonso wana pourquoi balingi Karine Mokonzi pona nini baza nsima na ye parce que azalaki kosala eloko wana bango bamonaki yango balingaka ye pe basalaka yango. Alors soki basalaka yango bayebi tina yango wana yo Miriam Mokonzi yonde okokaka kosala eloko te sikoyo okosalela biso nini. Yango wana les news de Star annoncé na yebite soki eza news asolo to eza news ya lokuta. Pambate soki eza news ya lokuta elingi koloba les news de Star pe ekokoma les news ya lokuta yaba no Star yaba yaya yabinemi yabe Star lokola yewana Miriam Mokonzi. Yango soki bomoni aza kobina boye zenga luketu bokanisa teke alokoti mbongo bokanisa teke azoya na eloko moko ya monene oyo ezakaka mangungu mbongo abebisaki pe aza kotala Karine Mokonzi oyo ye alukaki afrene aizole ye azomona Karine Mokonzi aza kaka komata pe akokoma na population na batu ebele surtout eloko ebimisi lisusu Karine Mokonzi na mobali oyo ye aimaginaki te parce que ye aimaginaki Karine Mokonzi soki akozwa mobali fwezala kaka mobali moko lokola papa robo to mobali moko ya ndengwana kaka. Mais surprise ebimi nyonso wana eza kotinda ye alela mais kolela na ye yango wana bozomona azali kozenga luketu. Zenga luketu oyo aza kozenga ezali ya mawa, ezali ya elelo, ezali ya basusi ya diero, ezali ya somo oyo aza komona ndenge Karine Mokonzi amati pe aza komata. Zenga luketu ya ndenge akomona Karine Mokonzi na mobali azali komona Karine Mokonzi heureuse. Nzoka yebite Karine Mokonzi tout le temps azala heureuse. Même azui te azala heureuse. Mais ye kado bapesa ye azala toujours malheureuse. Alors malheureuse lokola Miriam Mokonzi akoyela biso nini? Na fingi eteke aza mobola po batu mususu soki bayoki na lobi aza malheureuse bakoloba aza na ndaku aliaka. Non, malheureuse eza muta mawa. Okoki kozala na ba million oza na mawa. Okoki kozala na bonheur 150 mapangu me ozalaka esengo te. Donc neti ye azanga esengo. Esengo na ye fwa diembela na batu mususu asala bango mabe. Alors Karine Mokonzi azala toujours nesengo, même basalie mabe azala toujours nesengo. Atelemaka kaka te apupoli mazala nesengo. Mais oya Miriam Mokonzi soka kwei abwaki file batu nyonso bakweya na ye pe alingi batu wana batelema te yende atelema abanda kobina zenga luketu. Mais zenga luketu oyo azako bina sikoyo en tout cas ezali ya elelo. Elelo en tout cas Miriam Mokonzi continue kolela okobangisa moto te okomibanga yomoko pe bisiko kwei okobanda kokweya se kokweya. Na sukisi awa botikala malamu. Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne na chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni ama ya danger. Donc ba samta longola zaki.
bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengi ya Komba Congolais TV vraiment ngamo na zana chaîne na chaque kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya nyama ya danger donc ba samta longola zaki bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.